wapindama mukuma tulombele ko masemeto do tutela mana beto bana beno tono bana jambote faji
isumvuluzi munakembo bana banzambi bekembela wantembo wa isumvuluzi maotono mabipurwa wantu maisumvuluzi munakembo Jija. Voilà mes chers amis, live de Kamba Nouvelle Jérusalem. Suivons. Ika tokubikena moko twavana masemeto kyambote munkumba se yemwana tata mwana vilila munkumba se ye mwana ye tata mwana vilila Tulendele kutovuana segeto tata mfuma banza eto bana bakutukulombela bakafulu batusikilikisa Tusala ensamu zange mfumu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela biga wakwa masikilanga muna yeto tukwa kwa yelevu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali mule mukolo ya inga.
oyo nyonso abengami mondimi oyo tondimili nkombo ya Nkolo Yesu toyebi ete na mokanda na ye ya Tata Nzambe alobi ete mokolo yango topesa yango mobimba epai na ye mokolo ya sambo. Yango nde biso nyonso bandimi tokopesaka lokumu na mokolo oyo. Yango nde ematisi biso awa na kati na Yerusalemi ba oyo tokutani omboka Yerusalemi. Tolandi matei na biso ndenge bauti koteya biso. Matei na biso ekobandelaka na nzembo. Yango bakosengaka biso ke nzembo ya bato banso na lingomba ya Tata Molimo Santo oyo na ngonga oyo tozali kotambusa na Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangali. Litei na ye na nzembo ya yango oyo tozali koyemba ntango nyonso tosalela musala ya Tata Molimo Santo na solo nyonso. Soki tosaleli musala na ye na solo nyonso nde biso nyonso tokobika toyebi nzembo yango ndenge ekoyeba mpaka ntango nyonso. Wana nde litei makasi Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangali azali kopesa biso butu moi ekoma baprogramme na biso nyonso tobandela na nzembo wana. Ezali nde mokumba monene oyo bapesaka ye biso nyonso tolandaki a partir l'an 2001 ebandela musala na ye na le 12 octobre alobi ete mokumba monene oyo batata batikilaki ye ya kolakisa na mokili mobimba eke Tata Simon Kimbangu azali nde Molimo Santo. Tozali bana ya Tata Simon Kimbangu biso moko tozali komona banda tango wana likambo na ye abimisaki yango ete tosala musala na ye ya solo ete Tata Simon Kimbangu azali Tata Molimo Santo banda tango wana kino lelo tokomi l'an 2024 oyo abengami mwana ya Tata Simon Kimbangu. Tozali komona eke likambo yango ezali ya solo ndenge ezali kokendele. Tolandi solo oyo eleki na mabondeli litei makasi na mabondeli toza kolela na ntina ya mpasi na oyo mpe eteyami na mokolo na lelo na Tata ndenge auti koteya biso nyonso ezali kotala kaka likambo oyo ezali koyela biso na mokolo na jeudi le 6 juin 1921 envahissement de la cité sainte. Envahissement donc koloba ete la date oyo ya le 6 juin 1921 ezalaki nde mokolo oyo bangunya bakotaka na kati na Yerusalemi mpona kopanza likambo ya Tata Molimo Santo ete likambo wana ya Tata Molimo Santo asala mosala na ye te ebeba. Kasi tozali kolanda matei oyo Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangali aza koteya biso mikolo oyo. Liloba na ye ya liboso ete soki omoni mantiti ya koko elakisi ete zandu ekomi pene. Na bakoko na biso na Papa Simon Kimbangu
azwi musala atuni chef médaillé oyo azalaka na nzundu mfumu mvuti tala likambo kolo ayeli ngai mfumu mvuti asengaka na papa Simon Kimbangu apende pembeni aregroupe baconseiller na ye na nzundu tala likambo mutamuntu alobi baconseiller na ye batali likambo balobi ete ndima ndiye mfumu mvuti azwaki courage ya koloba ete tondimi abeti mbata na tolo eke tondimi likambo yango osala papa Simon Kimbangu alobi ete kasi bokokangama mfumu mvuti alobi ete tondimi kokangama papa Simon Kimbangu alobi ete solo tokokangama kasi simande esengi koya tokokangama kasi simande esengo nde koya liboso nanu mpasi bongo nde esengo ekoyaka liboso nanu mpasi bongo nde kinya ekoyaka na le 6 juin wana 1921 munguni azali koya papa Simon Kimbangu azalaki déjà au courant que likambo yango ezali koya kolo Yesu alobi na papa Simon Kimbangu tala ndenge kozalela kasi kebisa bato na yo oyo bafandi na kati na mboka oyo bazali na yo pene oyo bazali kosepela mpona nini bazwi mosungi oyo ezali ke ozali kosalisa bango na bapasi nyonso baza na yango kasi pasi ekoyela bango na ntango wana bakomona eke baye komenanse bango basali bango boye kasi ekosalema mobeko mutu azongisa te pamba te nguya ya tata nzambe nde ekosala papa Simon Kimbangu alobaka kasi oyo bamonaki ete akosiporte te bayebi te nguya ya tata nzambe ekosala ekomonana ndenge nini babombamaki batala na musika ndenge nini ekosalela oyo bamonaki ete tokoyika mpiko potetwala ndenge nini ekosalela bayokaki kasi batosaki te pamba te papa Simon Kimbangu alobaki ete manso bakosala biso ata moko te azongisa kino nguya ya tata nzambe ekomonana si moko azongisaki yango emonanaki ete munduki ya soda elelaki ndenge tata molimo santu papa Simon Kimbangu yango nalobelaki yango ete munduki wana kino lelo oyo ezali na bato babombaka munduki wana ntango nango soki ekoki baya kotika yango pasi eyaki pillage eyaki kasi ndenge kolo Yesu alobelaka yango ete nguya ya tata nzambe ekomonana nde esika wana angelu aye kobima na nzete ya safu oyo ezalaki esika oyo totie mokongo na baporte oyo tobimelaka na kobima na libanda na nsima na biso nde ayaki konongola tata Simon Kimbangu na maboko ya moyini na maboko ya basoda na ndenge ya bungaki alimwe lokola milinga amonanaki susu te esika ya kindeki nguya ya tata nzambe yango nde emonanaka sika
solo likambo na biso ezali ya solo yango papa Simon Kimbangu Kyangani aza koteya biso eke titi ya koko esi emonani esengo oyo batata balakaki biso yango ekomi pene kasi tokozelela yango na mobulu te na nini te ndenge papa Simon Kimbangu ateyaki oyo bakoyoka te baloyo yango alobaki ete mbula ya moto oyo bazali koyoka te toza kokontinue kaka na makambo na biso ya mabe ntango esengo wana ekoya esengo ekozala na baoyo batosi kasi na oyo batosi te mbula ya moto ezali nde kozela biso yango tozali koteyana lelo oyo ya solo tozali kolanda papa Simon Kimbangu Kyangani abengisi bamizisien ya mokili mobimba lettre circulaire esi ekei alobi na oyo baza na ese etumbu bino nyonso bomata pamba te nazali na liloba me liloba wana etali kaka musicien te biso bamusicien te biso nyonso tobengami bakimbangiste ya mokili mobimba koloba ete tata molimo santu na nzoto papa Simon Kimbangu Kyangani oyo abongisili bamusicien yango mpe biso nyonso tokoprofite nango na bandimi papa Byangenda akabolaki mwana moko te biso nyonso yango nde papa Simon Kimbangu Kyangani aza kosenga nde kinya banzembo na ye nyonso ya mikolo oyo kaka ya kinya kaka aza kosenga kinya kaka aza kosenga elakisi te biso bandimi tososola na likambo wana soki ekoyela biso ya mpasi wana biso moko tolingi yango na ndenge na biso moko aponi mutu te aza koteya biso nyonso na mutu nyonso ya malamu na ya mabe aza kokabola te biso nyonso ta koteya biso soki oza na mabe sosola po ete otika kotambola na ndenge ya mabe tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kyangani azali nde kosenga nde kinya yango tokosenga na jeteki opesa biso nzembo ya kinya oyo tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kyangani azali kosenga biso kinya azali kosenga biso alandi ndenge batata basengelaki yango ete kasi na kati na bolingo mibeko mpe misala makambo na ye nyonso wana ekende nde na kinya ndenge batata batikilaki biso yango yango tosengi na jeteki opesa biso nzembo ya kinya ndenge nini tata molimo santu na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kyangani lelo azali kosengela biso yango
Merci. J'étais qui bon qu'on fait dans la vie. Faki.
faki. Kokolimisa biso tozali kokende nanu mwa musika ya ntina mosusu te po ete tokoka kososola likambo ya monene oyo babengi na lingala libula ya monene oyo batikeli biso tokoka kobungisa yango te. Yango tozali kokende na mwa musika tokosenga na bato ya presse solo matei na biso ebongamaki na ntina na mokolo na mardi oyo tozali kotia lelo, kasi soki etiami lelo mpona nini mingi mardi biso awa na kati na Yerusalemi tokomataka na biso te. Mokolo ayenga nde tokokokanaka awa biso nyonso, bakoral nyonso, bamouvement nyonso. Yango nde totiango lelo ndenge papa diangenda asengelaka yango nsima ya inauguration ya temple à partir ya 1981 de makambo mingi oyo elekaka na kati mpona nini Satan asepelaka tete ndako ya Nzambe oyo ekoka kotongama mpe efongwama. Ntango efongwami emonanaki ete makambo na bango ebebi. Papa babebisi makambo na bango, surtout papa Diangenda abebisi makambo na bango. Yango tokotia bato ya presse totia mbate ya papa Diangenda wana ezalaki na le 6 juin 1987. Donc ezali koconserve biso nyonso na Lingomba, na kati ya Lingomba tata Simon Kimbangu, surtout biso bato tofandi na Yerusalemi. Makambo oyo alobelaka na 1987 yango nde ezali komonana sikoyo. Oyo makambo papa Diangenda apekisaka biso na 1987 na le 6 juin yango nde biso bato ya nkamba tokomi kosalela na kati ya Yerusalemi. Yango tokotia maloba wana omingi ntango tokolobaka tokokanisaka papa Mbenza bapapa bazwi makambo yango wapi, bapapa balobelaki yango ndenge wana te. Yango tozali kotia baparole na bango moko mpe papa Fumalongo alakisi biso ndenge nini tokoki kofandela na kati na Yerusalemi. Abimisaka maloba na ye wana na le 6 juin 1987. Malgré na kati na Nzambe makambo yokanaka malamu te, tolanda totia yango lelo kola yenga po biso nyonso toza na kati na ndako ya Nzambe. Unakumbase yemwana imwalobela kena mama mingi kwa kansi utu mfoti zola vovela kwa bantu bakalanga muzikan ou bien bantu bango medisuka ulu kiki ilumukia nlongo kya nlongo boy tuwi limbalita tomena kutulongela lumu kiki unaka tulende koto kusabuko munabikan lumu kiki ngatu betbawonsu tutombokele mumu Yerusalemi bamame batata makamambo mpasi makala tuwili nsangu kansi bankaka muna meso muna mana makala muna vofuna nemosi nkama wayimba kumole mosi mumbaze ya babonki indu kadivo muna ntangu yinsama mbirene mbirene kutubuila kizebiko ngaba bingi ngakaba tula dia kama kulu ko mudia bana mpasi kansi mbadibona batela mfumu yisu ko balongo kibani elo kayemeso bawo bakayemeso ebantaka bakayemeso ko mana makala imama makala muna le 6 juin 1921 lumukina ya kalja muno mosida mpasi kazi unu dikiki kamba dio diamude yoka dikiki lumukia yindulu kadin same yoka beto ngamuna lumukia mpina yiku Yerusalemi ngabeto bawonso no to bokolo bana bataka simoli kimbangu tuzi tambuli loto mone mpasa kwende kala izi vanda koto ku Yerusalemi dana mobika kansi lubwendo wono muzinzo ebulu mbele mungu pe bele ka lutori tombo ka kusamo mona lupato ngana basuba mama ibatata
kuna twala mpasi Solomona. Pourquoi? Bankaka bana batuka monda. Bana batuka monda. Kali beto tizeivo a en muntu munzo to kele na donc gane jamu na pasiko. Konsen hango mizore lengere. Kat. Nga manu pasi muina de mosa bombe ale. Turu voile otu munzo. Ngonga samu mudidi mvozo lu tuvoile otu munzo. Beko yele sere miwana. Fulu jantamo. Nga be no foti mona nga ma wonso no mena mumbaza yayi. Lumu nene. Kan leliga vila kanako. Mbasi tu kini munsafu. Ile kutura tatu simoni kimbangu. Lala gane wele ya nidamu yankaka. Kansi. Babi ingi tumwini safu. Di ukatu kini dia menantungula tempelu debe. Ile aduna safu na wakatu bila. Bada bada mwomona. Nsawu sumafutuna mwekwa ngewa mwana safu wogo. Bakaka binsamu. Nebuna mtuwila nga binsamu mekona Jerusalem ni yankudu. Kwa kalamfu yiso. Kasi ngeye mwana meso. Bubu ngewa mwana safu wa ikilembasi. Ile ziona selo kenzami lalangane kadi hamane kayo fuana ko. Ba mama ibatata kuyele selimi mboti to kiyidu langa besingo mekin suka. Min ku ikisi metata simani kima vuma kaka bizira uko kadi kuntoka na sabe ni pokansi ngebo kono mu ku ikisi ndanga mboto to mboka mumbanza yayi kesi kene ya kumuna wao kena vonzambi umana goya mbara utukila kuku kuna yele sene miliyan kudu mpasi bamonanga kansi bakalangi kesi diwa mwena ni kesi kuma kadi magonzo mana matuze hivi kuna mavanga bana bene ngui muna konsonzo kuna kota kima janteto uteka mwana muna Biblia kwa konsonzo bada basho tumina kuzidwa kama na mvuvwa si wafetu ku usali se examen kati se be nkana nzambi kali nkana nzambi muna kabatika watawo so wani moki mwana keni ijade muna konsonzo kota kuna bwana Biblia kwa konso chambre Biblia muna mfuluzole kuna bwana mabiblia mole yabna kami muntu nda kitangila bubu betu ku Yerusalemi mbadio betu tateza yoya tuwili gramosi bubatele mujabuda mavata mumakan ba mama ye batata lukalanga mumakan batutele betato mesegata mambo mana ngada mambo tufetu tuboko mambo mana ngai yana ule kanga men kona ko ndo kona ko takugo men antoto ko leka men madwando to besawo mfulu dele ya Medina wo ide mfulu to besafio men kona ko do matela mena yami kuteki soso ko matala ko to besaka na uleka nzokete lu foto kala ya lu foto viengesa kadi dia Medina lana mwana nzoya ya mgane na lengwa ko kadi ya moniko kansi to mi se mumana dene mfunu gibeli buto to meletala to yebela memi lelo wa mikono ne ya uleno kona yeba ko mna wa ule mbokala lelo wa mbote kumonu ko kuonga ko to mesawo kona ne bongo changani kala so bi kwa muivi paso tu tabadi na wata sukula dio mimi kwa kulele minje ko sukula katadina ndile yako kumanu ko kuonga ko kona ni yemba vienge saka ko umana okala mumu kona yendingi manu na kuntala muna kunjula e bugu de ko dei ngango ale mbongale daga ke bugu de mono songale bugu de ndile yako kwa konto ana ngene bugu tu ko dena muna bugu ko na nati mono mona kizola kondo meleta kambake diambo kizola boko kiyo no ko buku ko kasi dia ke kona nati redi etu butoka la kumfutu e bien mambo manzandu balongelenge ba woli to balonga mawonso no bayizi bonga mambo mama matalili badio jabu da zambi kansi de kituka ne jabu de muntu kadi mi siku mina ya bayula bon belo bisiga talidi
unakatalina tokana beno besimbanza iyi muntu kansonge buku lye muntu kale buku nkatu yabatsasele nsasa lyabo baize kunganerezo de sevre bamame batata betu tubankwansambo donc kwa konsoana ukwenda na tibuku lyo kudeleta kuvila kanijoko mono konso kuna kuingiula ka parazana tumone yako papa twale buku lyo ikuwe ni buku nsamwe na lana bantu bafunda tata simoni kimbangu tele byani bakatele kaba bantu kaba futa ni mpako mundele bukayiza ndo akiri kwa yane kimbangu twale buku bukagane buku pako ofuta sadiri mwini ko bantu bana una bawuni bamame batata kalanga ibuku lya kuleti mwanda kuvila kani kwa mudina sadiri tukaba kubama byambo batolongera kuna ngombe kinsuka zono musuka tukala bakubama kalingizula mwana muntu yifina mane bututala mambo masora mama na ntawo vile yina aningizula mwana muntu yoyo kalumbu ikala batate ba mama bubutuna za fuliki aki bakaka mudira bena mudemne kami bantu kana banda bakisi kalamba do beto bakisi wanga pensa mwito wa ngeye mono bubu ba ubana ngizolo mwana muntu ifina mane ba wi lueki bele bo abona control se basalwa tale buku diako bot bana natingi bikarte beto bankaka tasufutela beto mpaso to bakaka tsueka ngato mama tata kuna mpaka zikala koko mukena vubete kibei nitatambulila kani mpase kana wete Yesu Kristo tulala bikarte bina tufutilanga bio kukani negilisha mukarte kya koko yoa mbaya tala katiboi mukena votatambulila vo kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulala mutusali swanga jinsi salita ngozingi bitabakulu tabu tayoka mundoga tauza ngiri ndo chikwanda katini lo so sawa na kanisi sana bili lo so sana kuna muna kumba sey mwana bereno amen muna kumba sey denge tolobela kiango eza mwa passe na kati ya temple yango tomonaki ete adresse na ye ya papa Fumalongo balangika kutima ezalaki na Kikongo mama na likambo oyo toretenir kuna eke tozala ya kobongama pamba te boyeyi ya mwana na tata Nzambe oyo tobengi kolo Yesu ekomi pene esika wana papa Simokimba Ojangani azoyebisa biso ete matiti ya koko esi emonani kosepela na biso ekomi pene yango papa de la ville okopesa biso en bref baloba papa Fumalongo na Lingala enda kosenga papa Matondo ozalaka be pene pamba te ndenge eza koloba maboye bana na biso mingi na poto poso na bango eke balandaka mpe mateyi oyo ezali koleka na Yerusalemi Kikongo bayebi te Lingala bakomekaka moke me na français oyo bamesani bakomprenaka facilement yango ntango mosusu bazali kosenga biso ke prédication mosusu topesaka bongo na français po ete babanda boyeba mai oyo bazali koleka awa na nkamba poso na bango ezali ete bayeba malamu Kikongo me tuka babotami kuna baza komeka nanu moke na Kikongo me nanu bakomi na esika wana te yango baza kosengaka biso moke tolobelaka na français na moke ti bakofongama na Lingala to na Kikongo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo merci nkolo kopesa biso maloba message oyo ya papa Fumalongo epesamaka un certain 6 juin
ye abandelaki boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nazali na makambo mingi te kasi nalingi nalobela mingi epai ya bato bavandi akan pe bato ya ngombe Kinshasa. Lelo oyo ezali mokolo ya mosantu pona nini ndenge touti koyoka yango malamu. Lelo oyo sino tokoki kozanga na losambo te na bakan sino biso nyonso tomati awa na Yerusalemi. Bamama na batata makambo mosusu ezali pasi toyoki sango kasi bamosusu bamonaki yango na miso penza na manso oyo maleka na mboka oyo ekweyaka bitumba pamba te soki lelo makambo wana mayeli biso nayebi te sino bato mingi mbele tomataka lisusu na nkamba te pona pasi kasi ndenge nkolo Yesu aloba na bayekoli ete toveye makasi mingi batosaki koveye kasi bamosusu pe batosaki na bango te. Makambo yango ekomela biso na 1921 mokolo wana ezalaki mokolo ya pasi kasi lelo ekomeli biso mokolo ya kokanisa o makambo maleka tina biso awa na Yerusalemi banso oyo tobengami bana ya papa Simoki Mbangu oyo tomoni pasi ya kokende kozonga tozali kofanda na biso toyi kofanda na biso na Yerusalemi tozali na bakan sino tovandi na biso mikolo yango pe mokolo tovandi na Yerusalemi bovandi na bino na bandako bolingi na bino komata na losambo te na liboso tozali kokenda bokoyoka pona nini bamosusu oyo bauta mosika bazali kokanisa pe bazali awa kasi biso ba oyo tovandaka awa na bakan pe na ngombe Kinshasa tovandi na biso na bandako ezali kosala biso pasi te. Tango nyonso nalingi kokende na losambo ezali na yango probleme moko te kasi ngai esalaka ngai pasi kasi ozali na Yerusalemi esika ya bule sino bino nde bosengeli komona manso bazali koleka na mboka oyo lelo ezali mokolo monene bokoki kobosana mokolo mwango te oyo ange auti na nzete ya safu abimi ayi kobotola tata Mbangu nzete wana mingi bakutaki yango balongolaki yango kaka na tina ya botongi ya temple ba oyo bamonaki yango te bakoyokela yango na sango. Yo moto ofandi na Yerusalemi pe omonaki yango ndenge toyokaka na tango ya nkolo Yesu bamosusu bayokaki kasi yo na ngai tomoni yango na miso na biso penza. Lelo yo moto omonaki nzete ya safu wana
ebimelaki ange ekobotola ntoma ya Nzambe akei na ye, pamba te ngonga na ye ekokaki nanu te. Bamama na batata bavandi na Yerusalemi, malamu tomikanisaka batu yango mikintsuka. Bandimi ya tata Simo Kimbangu bamosusu ata baye na bango esalaka baye na bango te na losambo esalaka ngai pasi mingi te. Kasi yo mondimi pe yo moto ovali na ngombe kintsuka, yo tamu tomataka mingi na ndako ya Nzambe. Esengo ezali na yo pamba te oye kobotamela awa. Na Yerusalemi ya kala bamonaka pasi mingi, kasi bazalaka na esengo pamba te bayebi ete manso oyo biso toyebi esalemelaka kuna na mboka na bango. Bazali ya kotelema makasi ndako nyonso soki okoti yango kuna na Yerusalemi ya kala. Ya liboso, eloko ya liboso okomona Bible. Na ndako nyonso mwana soki akokisi 9 ans esengeli basalisa ye examen ya kotanga mokanda ya Nzambe, pamba te bakoleli na yango. Tina wana ndako nyonso okokota Bible ekoki kozanga te. Soki ndako wana ezali na bachambre mibale, okokuta pe ba Bible mibale, po ete mutu nyonso oyeba komitangela yango. Kasi biso lelo na Yerusalemi tolembi, toyoki ndenge balobi pona bamboka pe bakamp. Bamama na batata tovandaka na bakamp. Bayebisi biso topetola mboka. Makambo wana sino ezali lisusu makambo bakoki kotinda biso te. Makambo wana ata esika nini olalaka, ezala olalaka na etoko to olalaka na mbeto, bongisa. Ndako ya moke ya simandako oyo tobengi toilette esengeli tozala na yango pe tobongisaka yango tango nyonso. Po likambo ezali wana, ndako na yo ata ezali na yango na sima na mabele te, bongisa. Soki totali ata osokoli malamu, kasi okoki kokende koyiba te soki ozali na bilamba malamu te. Kobanga te, bongisa oyo ozali na yango. Kokende kozwa ya moninga te, okobengama moyibi. Elamba ozali nango, sokola bongisa yango. Ata ozali na yango, Désolé mes amis, on reçoit le faisceau, le signal depuis Nkamba. Bongisaka kaka esika ozalaka. Partout na kokende, soki batuni ngai wapi mokanda na yo ya leta, ezangaka te. Raison ezali. Na mikanda ya leta natambolaka nango, ngai nalingaka te, leta azwa ngai makambo. Tina na memelaka buku. Nakotunama na ngai mokanda te, kasi nasangisaka yango te tina ezali.
Tango tozalaki na poto bazalaki koteya makambo ya Nzambe, kasi eyaki komona na lokola bazali koteya na kimutu. Natuni bango, bino bato ya vile oyo mutu na mutu alakisa ngai mokanda na ye ya leta emonanaki te. Nde nayaki koyebisa bango tina. Bandimelaki bamama na batata, biso tozali bana mapamboli. Esika nyonso okokende to okozala kobosana mokanda na yo ya leta te. Ngai esika nyonso okokutanga, soki otuni ngai nalakisa yo mokanda yango, nalakisi yo likambo ezali wana. Bato bakendaki kofunda Papa Simon Kimbangu ete ye ayebisi bato bafuta papo te. Tangu mondele aye abandeli epai na ye alakisa buku atali Papa Simon Kimbangu asi afuta mpako na ye. Mondele alobi balobi lokuta na nzoto ya Papa Simon Kimbangu. Bamama batata nazalaka na buku, zalaka na buku na yo ya molimo pe futelaka yango. Tozalaka ya kobongama. Lobi na tongo bateyaki biso kuna na ngombe Kinsuka. Tobongama pamba te koya ya mwana ya moto ekomi pene. Soki totali makambo ekomonana ekomama utakala. Koya ya mwana ya moto ekomi pene. Ekozala ndenge nini? Koyoka oyo biso toyokaka. Koya ya mwana moto ekomi pene. Kasi bango balobi koya ya mwana moto ezali koya. Bali bakoya kosala bakontrole pesa buku na yo. Biso mingi ti totambolaka na bakarte na biso tofutela nano yango te. Malamu tozalaka tango nyonso ya kobongama. Mama pe tata pamba te tosi tolapandai ete atapasi tobisengo tokolanda kaka ntoma Yesu. Atapasi karte na yo kobosana te, ezalaka toujours ya malamu pe futelaka yango. Kozala negligent na karte na yo te, futelaka yango. Puisque tosi tolapandai ete atapasi tokolanda kaka nkolo Yesu. Tangu basalisaka bantsinsani, tango mingi soki nazali kotala bino bozali okomi ya kolemba na molongo. Makanisi na ngai ekendaka mosika pamba te nazali komona ete bozali koyimayima. Mikolo nyonso kaka ntsinsani, mikolo nyonso kaka ntsinsani te esika papa ayaki kosukela. Donc na mokuse papa asengi na biso bato tovandaka na nkamba na mikolo oyo ezali ya bafete pe mokolo ya yenga
esengeli ntango nyonso tozalaka na ndako ya Nzambe towelelaka mingi te kokende bilanga na mokolo oyo ya bafete mpe ntango nyonso tozalaka ya kobongama na bakarte na biso toyebaka kofutelaka yango. Papa aye kosilisa likambo na ye amoni biso bana na ye tokomi kolemba na oyo etali bansintsani. Ntango ye alobelaki makambo oyo na bambula wana bikateli oyo lelo tozali na yango ezalaki te, me lelo tokomi na bikateli ebele me bansintsani mpe ezali. Donc papa susi na ye tomipesa ndenge bayebisaka biso soyi na nzela na yango, miyoyo mpe na nzela na yango. Donc ntintsani soki ebandi biso nyonso tomipesa na ntintsani, soki bikateli mpe eye biso nyonso topesa bikateli na koyimayima te, kasi topesalela nio na motema ya kofungwama mpe na motema moko na kombo ya Tata, Mwana mpe Tata Molimo Santo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, message de son éminence, Papa Diangue Ndabuntima Joseph, du 6 juin 1987. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je voudrais plus m'adresser à ceux qui résident dans les camps, ou bien aux habitants de Ngombe Kinsuka. Aujourd'hui, c'est un jour sacré. Pourquoi est-il un jour sacré? Nous venons de suivre les bons enseignements nous dispensés par notre papa. On ne peut pas être absent à l'église le jour de dimanche. C'est un jour où il convient à chaque habitant de camp de monter ici à Yerushalmi. Maman et papa, il y a des choses qui sont assez difficiles. Nous apprenons des choses, tandis que d'autres les avaient vécues. Ils les avaient vues de leurs propres yeux, notamment ce qui s'est produit en 1921. Dans cette cité se déclencha un trouble. Si de telles choses se produisaient aujourd'hui, je ne sais pas. Beaucoup ne mettraient plus leurs pieds ici à cause des souffrances. Mais comme l'avait si bien dit le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, veillez, veillez constamment. Il y avait effectivement des personnes qui avaient veillé et d'autres, par contre, ne l'avaient pas fait. C'est ce qui s'était produit le 6 juin 1921. Ce fut un jour de détresse. Aujourd'hui, ce jour du 6 juin est devenu un jour de mémoire, un jour de souvenir, parce qu'il fait référence à l'histoire. Il convenait pour nous tous, ici à Yerushalmi, nous qui sommes appelés enfants de Papa Simon Kimbangu, qui avons accepté les difficultés de vivre ici à Yerushalmi, de ne pas rester chez nous dans nos domiciles qui sont dans les camps. Même les dimanches, vous refusez de prendre part au culte dominical. En faisant cela, maman et papa, vous m'attristez et vous m'affligez.
Plus tard, vous en souffrirez. Pourquoi? Certains se disent, parce qu'ils viennent de loin, ils pensent que Dieu est avec eux et qu'il n'y a rien de mal en faisant cela. J'irai au culte à n'importe quelle heure. Et ce n'est pas ça. Moi, j'en souffre lorsque je vois des personnes assises chez eux pendant qu'elles sonnent la cloche pour aller au culte. Nous demeurons tranquillement chez nous par négligence. Sachez que vous êtes à Yerushalayim, un lieu précieux et saint. C'est vous qui devez considérer et valoriser tout ce qui se fait dans cette cité. Ce jour est un grand jour. Vous ne devez jamais l'ignorer. Un ange sortit d'un safoutier et libéra Papa Simon Kimbangu et les conduisit ailleurs. Beaucoup avaient vu de leurs propres yeux ce safoutier. Nous l'avons enlevé d'ici pour raison de construction de notre temple. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, devraient se référer à vous qui avez vu le safoutier. Il y en a qui ont seulement appris, tel que nous apprenons des histoires de l'ancienne Jérusalem, du temps de Jésus-Christ. Tandis que vous le vivez de vos propres yeux, ayant vu le safoutier d'où sortit l'ange, le libérateur du serviteur de Dieu, l'ayant protégé car son temps n'était pas encore arrivé. Maman et papa de Yerushalayim, il convient pour nous de réfléchir. Nous, les gens de Ngombe Kintsuka, les croyants de Papa Simon Kimbangu, d'autres qui viennent d'ailleurs ne me font pas trop mal. Mais vous, les croyants, il est de votre devoir de monter dans cette cité. Soyez heureux du fait que Dieu a voulu que vous naissiez ici. Dans l'ancienne Jérusalem, il y eut d'énormes souffrances. Mais ils sont restés dans la joie parce qu'ils savaient que tout s'était déroulé chez eux. Ils furent persévérants et déterminés. La première chose que vous trouverez dans chaque maison, c'est la Bible. Dans chaque famille, lorsqu'un enfant atteint l'âge de 9 ans, on le soumettait à un examen sur la connaissance des Écritures saintes. Parce que les Écritures saintes étaient apprises depuis l'enfance. C'est pourquoi il y a dans chaque maison une Bible, jusque dans les chambres et même dans chaque lit. Pourquoi? C'est pour que chacun d'eux en prenne de lui-même connaissance. Nous, à Yerushalayim, nous nous fatiguons. Nous avons appris ce qui a été dit au sujet des villages et des camps. Vous, maman et papa, qui résidez dans les camps, on nous dit d'embellir notre environnement. Ce sont des choses ordinaires qu'on ne devrait même pas nous apprendre. Jusqu'à notre lieu de repos. Même si nous dormons par terre, sur une natte, il faut simplement les rendre propres. C'est quelque chose d'assez important. Si vous détenez un tout petit lit, embellissez-le. Même sans matelas, il faut embellir tout, même les petits domiciles, parce qu'il y a là un secret. Ne dites pas que vous n'avez pas une belle maison. Embellissez là seulement votre lieu de résidence. C'est très important. Si nous regardons bien, nous avons tous pris notre bain, notre douche. Quand bien même que vous n'avez pas de beaux habits, vous n'irez pas pour se la voler. N'ayez pas peur
embellissez seulement ce que vous avez comme vêtements et n'allez pas prendre ce qui ne vous appartient pas, de peur que vous soyez appelés voleurs. Le simple linge que vous détenez, il faut le laver et l'embellir. Même si vous êtes en manque d'habits, rendez-les propres et n'allez pas voler. Partout où je me rends, je me munis de ma pièce d'identité. Il y a une raison à cela. Je n'aime pas que l'État me prenne en infraction. On ne me le demande pas certes, mais je porte sur moi ma carte d'identité. Il y a toujours une raison. Lors d'un séjour en Europe, on dispensa les enseignements de Dieu, quelque part. On prit un sujet relatif à Dieu qui est devenu comme un sujet d'homme, parce que les lois existent. Je leur avais posé la question. Vous autres habitants de cette localité, là où nous séjournons bien évidemment, que chacun me présente sa carte d'identité. Personne n'en avait avec lui. Je leur avais expliqué le fond de ma question et ils m'avaient donné raison. Maman et papa, nous autres, nous sommes bénis. Partout où vous vous rendez, munissez-vous de votre carte d'identité, ne l'oubliez jamais. Partout où je suis, si vous me demandez par hasard de vous montrer ma carte d'identité, je vous la montrerai. Il y a là quelque chose. Ceux qui accusaient Papa Simon Kimbangu comme ayant incité la population de ne pas payer l'impôt, il se trouva qu'à l'arrivée de l'homme blanc en Kamba, il alla voir Papa Simon Kimbangu pour lui demander sa carte d'identité. Papa Simon Kimbangu la lui présenta et là, il découvrit que Papa Simon Kimbangu payait tous ses impôts. L'homme blanc avait compris que les gens avaient menti et fait un faux témoignage au sujet de Papa Simon Kimbangu. Maman et papa, munissez-vous de votre carte spirituelle. Ne l'oubliez surtout pas, c'est-à-dire que nous devons être prêts. Un enseignement nous était dispensé hier matin en Gomiginsuka. Soyons prêts parce que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Si nous regardons bien, ce sont des écrits qui datent de très longtemps. À quand alors la venue de ce Fils de l'homme? Papa et maman, tels que nous sommes ici, certains pleurent. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes gens qui nous ressemblent, qui écoutaient comme nous la parole de Dieu. Maintenant, tous ces gens-là, à l'heure où s'approche l'avènement du Fils de Dieu, sont allés à sa rencontre. Ils seront contrôlés, chacun avec sa carte spirituelle, la carte de croyant. Nous portons nos cartes sans nous en être acquittés, sans les payer. Vous ne saurez pas la cacher, car là-bas, il se passe des choses rigoureuses, parce que nous avons accepté de suivre Jésus-Christ dans le bonheur comme dans le malheur. Nous devons donc payer nos cartes. Ne soyez pas négligents dans le paiement de vos cartes. Observons ce qui vous arrivera. Du fait que nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, tant dans le bonheur que dans le malheur, quand on vous demande les contributions, les Ntinsani, et que je vous regarde défiler, il y a des moments où je m'interroge. Les Ntinsani sont demandés tous les jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Papa Matondo et Papa de la Ville. Tosenga kibolimisi. Pamba te tozwi ngonga monai.
wana nini makambo ekotela biso emonana te eke ezali ya lelo papa Simokimba mokiangani moto azali kotinda biso yango nzoka nde ye azali kolanda maye oyo batata batikalaki ye yango nde azali kotransmettre epai na biso lelo etala yeyo na le 6 juin l'an 2024 abingisi bana na ye afaki ya mokili mobimba na oyo toza na kati na bambeba ye akobwakaka moto te boya toya koyoka likambo nini ekouta epai ya tata na suka papa Diangenda alobi ete bolembu ekoti na ntinzani mpona ntango wana bikateli ezalaki mpenza mingi te maso bandaki koleka na ntinzani me bolembu ekotaki lelo oyo mpona kofasilite makambo na ye atieli biso ntango tozali komata na Yelusalemi mouvement nyonso lisanga nyonso ntinzani ekoki kozanga te rubrique ya $10 ekoki kozanga te mpe kado ye te moto abandi yango banda kala mpe lelo bebikateli eye na makambo nyonso ta koyela biso babato baflutiste mpe baza na ekateli na bango spc baza na ekateli na ye nyonso wana ezali batata nde babatindaki yango likambo ya monene oyo ezali eke kinya papa Simokimba azali koyela biso kasi biso na kinya wana papa aza koyela biso totali nani kokangama na bamakambo mosusu ya mabe papa alobi boye biso na likanisi wana papa apesi toke kokangisa susu makambo mosusu oyo ezali ete ekobebisa milulu to ekobebisa programme ya papa Simokimba mokiangani na ntango wana papa Diangenda apamelaka bato ya Yelusalemi na bao bafandi na bakamp tofandi na ngombe Kinsuka na ntango bofandi bomati na Nzambe te bomati na lisanga te papa asengi botikali kuna mosala nini bokosala critique na critique wana bokosala boke na à l'encontre donc boza kodécortiquer to kodéformer makambo oyo papa azali kosenga biso likambo bokosala na ndako kuna soko botikali ya kwana kotonga mabe papa Diangenda apekisaki likambo wana nzoka nde soki biso nyonso tomati na biso na lisanga ndenge papa abengeli yango makanisi maye wana ekoya te et surtout lelo batelefone ekomi ti toza kolanda maloba ya papa boza kobenga baninga oyo baza mosika ndenge nini oyebeli boza komipesela baposition okolimisa biso ezosalama te ezosalama te papa Diangenda apekisi yango le 6 juin 1987. Si il n'y a plus les lèvres du Joseph. biso moko toyoki na matei makambo wana ezokosalama na bamboka tangi ya kombo mboka ngombe Kinsuka mpe na bakamp mosusu sika wana bakebisi biso tata molimo santo papa Simokimba mokiangani na poso ya kosepelisa bana na ye nyonso tolandi na suka papa Diangenda alobi ete oyo bazokende kofanda na bareunion wana ya mabe oyo bozokende kofanda boyebaka ete mpasi ezali kozela bino mpasi ezali kozela bino yango topesameli
ezali nde rappel oyo tosali rappel oyo tosali papa liagenda akebisi biso papa Simon Kimbangu kianga na lobi posa na ye asepelisa biso bapapa babandaki koloba papa Mfuma Mbanza bandaki koloba ete awa tozali na matoi toyoka motema abombi ntango motema abombi ekomonana sikoyo na misala ntango obimisi yango eske soki otosaki misala na yo ekomonana ya malamu yokili te osali ndenge bapapa basengeli yango ke soki obombaki na motema na ndenge ya mabe misala na yo wana mpe ekomonana ekolakisa na makambo na yo ya mabe oyo ekobilisa yango tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani abengisi bandeko na biso ya bamisisi ya mokili mobimba liloba na ye te tika baya na kinya mosala na ye esalama na kinya toyoka mpe liloba na ye na kinya mpe bozongi na biso ezala mpe na kinya etali kaka bandeko na biso bamisisi te kasi lingomba mobimba tolanda kaka manso na kati na bolingo mibeko mpe misala okombo tata mwana mpe tata molimo santu amen Amen. Amen. Bika tokubike no moko totonda lusia musu tutambuli kwa nzambi eto munkumbase ye mwana tata mwana velela munkumbase ye mwana ye tata mwana velela. Voilà, mes chers amis, nous étions en live avec la Nouvelle Jérusalem, où nous avons suivi cette intervention du conseiller de sa divinité, en la personne de Tata Nzongianzila, Mfumambanza, Tata Nwengisi Lukufi et Tata Kimbangu, en ce jour J-3, moins 4 plutôt, parce qu'on est le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, donc ce sera le grand événement marquant le 103e anniversaire de l'envahissement de la CZ de Nkamba par ceux qui ne voulaient pas que l'homme Ndombe retrouve sa place. C'est-à-dire que nous sommes les premiers humains nous sommes les premiers humains sur Terre. Nous avons la charge de conduire l'humanité par le passé, mais à cause de l'égarement de notre ancêtre, on était devenus négligents. On était ce qu'on appelle les réputés de l'humanité noire, donc objet de peu de valeur. On est perdu ce que de valeureux, mais Papa Simon Kimbangu, par son action ministérielle du 6 avril 1921, il a rendu cette place, il a son action ministérielle, donc, et surtout en particulier, sa structure spirituelle qu'on appelle, son essence spirituelle qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son Papa Simon Kimbangu, donc cette instruction divine venue des cieux, qui a commencé le ministère en Papa Simon Kimbangu du 6 avril 1921, et donc au deuxième mois, donc avril, mai, juin, eh ben, l'occupant a voulu créer la désolation. Ainsi, Papa Simon Kimbangu commença à dire non, il n'est pas ici. L'ange sorti du Safoutier, et là, donc, il était parti vers Banzasanda. Et là, le 6 juin, ces festivités qui sont confiées aux séraphins de Papa Simon Kimbangu. Ceux qui auront gloire à Dieu avec leur instrument avant. Fanfare Kimbongis, c'est-à-dire que d'ailleurs dans les cieux, eux ils jouent d'une manière continue 24 sur 24. C'est ça leur particularité. L'esprit, il joue avec le pneuma. C'est le souffle de vie. Et le souffle de qui? Le papa Fumolongo Diengue de Continua, le souffle de vérité, pas Simon Kimbangu qui gagne. Donc, c'est eux les séraphins. Là, c'est une chose de pas Simon Kimbangu qui a gagné. T'as contre les deux. Merci donc, mes amis. Je vais vous laisser. On se retrouve. Les enfants, c'est des relations. Ne rentrez pas dans mon âge, les enfants.
Ah, bientôt, au revoir. Oh là là, désolé.